Voilà, salut à tous les fanatiques de Clémeda Télévision, salut à tous les Abakouk et beaucoup plus à Maman Zozona End, Maman Elimbizi, hymne national. Pourquoi pas de saluer Maman Belforine, la tigresse Abakouk à Tongo, Abakouk à Yavi. Hein? Il y a des Abakouk au Bazaka vie. Il y a aussi des Abakouk au Tobenga Bango, Abakouk passagères. Bayaka na bango comme passager. Aoleka akotika sila. Merci na bino nyonso boza branché na Rolanda tonto Irano, les tonto les Abakouk na émission masolo ya SB, je crois bien ebele basepeli na retour nango ezokende bien maramutu ezokende kitoko et mingi tolobaka objectif ezali ko soutenir SB na ba produit na yango ko promouvoir culture à travers des œuvres de Sila Bisalou et tolobi to consommer ba film na biso ya malonga auto ebieti na les Abakouk de l'SB tozali na au-delà du mal film ezokende très bien Maramuskola Michabu akosala na film oyo ezosala esengo makasi parce que incarné ngo malamu boyebi tozala na émission moko kala tobanda kobenga loba toyoka ya papa na biso ekamba loyeka ando kosala émission moko boye mingi toyebaka ngo na image ya bandoki bana bandoki koko moko ndoki lisolo bandoki ndenge balokaka et tomoni vraiment moi ba réalité yango lisusu na skola. En tout cas, un film bien éducatif et surtout beaucoup plus beaucoup plus spirituel et zosenga kaka to fungola pe miso na ngambo oyo ebengami spiritualité to eba ndenge na muso kende okomona ma muso ke na physique boye et malamu te okota nango pe na ba prière en tout cas okozwa solution. Merci na bino nyonso bozo komela biso bozo contribuer na ba conseil bozo benga pe biso toza toujours ensemble na bino. Merci lisusu mingi na maman Claudine Inès na États-Unis na peso bambote et puis na remercie makasi na ba conseil zo pesa tonton Irano na bosa na répéter na niveau kaka ya mikili ya poto wana to pesi pe mbote mingi na maman Afi Mayemba maman Yvette Pemba bazaka wana Babakouk ya solo oyo penza bazokata na bango ya ko partager ko liker ko contribuer na o etali SB. Voilà, toza wana lelo toza mardi toye poto meka ko solola o eleki iseleki tozonga penza mingi lisusu te na o ebeta magi masolo kasi toye pona évolution ya SB. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut toujours demeurer na gouvernement oyo eyaki kosala ba bêtises ou soit il faut changer de méthode yango na yeto partager elongo na bino. Merci na ba oyo pe basepelaki na titre na tchaki na lobaki Sila Bisalou a vu décision ya ko changer gouvernement ya sika. Est-ce que c'est bien ou mauvais? En tout cas eza lisolo oyo ngai moko te na kozwa charge. Moi je préfère partager ça avec vous o bolanda biso bolina évolution ya SB. Topesa makanisi s'il faut garder toujours bato bazara pembeni ya mams oto bengaka ba proche ya Sila bureau tout consort est important ou pas trop solo lango et puis trop pesa na makanisi na lisolo tali baptiste comédien oyo bayaka ko jouer na SB et surtout beaucoup plus ba oto bengaka ba produits maison ngai na soulevaki point moko oyo na lingaki to partager ensemble na bino na lingaki tokota na système oyo artiste comédien nyonso en général oyo aza produit ya SB, ça veut dire bonbon biscuit ya SB tika attachement na ba chroniqueur. En tout cas tika attachement na ba chroniqueur parce que produire et l'autre. Je pèse mes mots na lobi bien artiste comédien cinéaste oyo a joué na SB ou azali produit maison ya SB pour ne pas confondre na artiste invité mais oyo ayebi ke azaka mwana bonbon biscuit ya SB. Restez toujours connecté na SB yoka lito ya mama yoka ba directive ya bakambi tika biyoka yoka tika kopesa confiance na bapanzi sango o babengami ba fanatique ya Sila parce que bien c'est très bien souligné bazali ba fan ya Sila mais na kazaka ya bapanzi sango
ba fanatique ya sila mais na kazaka ou casquette ya bapandisi sango. Ça veut dire que bazana deux options. Comment okoki la fanatique ya mutu entre temps osape susu mopandisi sango okosala musala bien te, tu seras nécessairement limité. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi aussi je l'ai fait partie. Je suis communicateur de l'SB Abakouk, oncle Abakouk. Je ne peux pas embrasser l'information nyonso eza en dehors peut-être SB. Si peut-être nakoki ko diffuser ou soit ko informer bateau, ça sera d'autres. Mais dans le monde de théâtre, je serai beaucoup plus fanatique de SB parce que je les soutiens. Et voilà, il y a un lobby, tika communicateur à ça, moussala na ye na place na ye, yo en tant qu'artiste, joie place na yo en tant qu'artiste. Parce que ce qu'on a faible na ko jouer, ce qu'on maîtrise moussala te, tu seras limité. Communicateur, journaliste, tu vas renforcer pour la célèbre, tu vas jouer. C'est si la Bissalou, à travers ses films, à travers ses conseils, nous permet de comme grand ou grande. En tout cas, nous avons certains likambo pour nous moni ba problème eleki autolobi le linge sale c'est lave en famille. Tobo sana o eleki maintenant o etali bureau. En tout cas, je répète et je souligne que il faut nécessairement si la Bissalou mams à revoir bureau à ça là vraiment nous tolobara ki yungulu à vraiment tanaye parce que trop c'est trop même dans jungle lion pas aranata soit gangi banyama pe ba fani na kimia. Comment fait-il que Togo vanda boye? C'est comme si même à zana monopole à Golobate. Bien sûr, et ça altitude naie, et ça façon d'être naie à Zoradae, vraiment tant que Golobami mais en tant qu'humain à Gogo Lukate, à Bebisa, Moussala nae pour un sentiment, pour un collaborateur parce que tu banaki tout ça, tu as Moussala non. Et si quand son Moussala tamboula, malam ça veut dire que rigueur est ali. Il y a un lobby, dans des gomoras zona nangai awa. Oyo toto irana memenaki na mokolo alelo mardi ezalaki toluka ba point nini tokoki ko simba pour na évolution ya SB. Je serai toujours là et je suis là toujours avec vous pour soutenir ici là dans les bons tokoluka ba mécanisme nini ko sala pour l'avancement ya SB. Premier point c'était ça, ya koloba ete journaliste chroniqueur tikana na ngambu na yo ya mopanzi sango sala ba recherche na yo selon yo yakana ba info na yo ezala vrai ou faux ezala yo to boyi système nazwaki ba audio j'ai causé avec tel ou tel nazwaki ba information sur to lingi biloko wana te je compte mona ki vidéo na tshela bino pona olakisa bino ke si la bisala beteki sete na kolobake na engagea ni journaliste ni chroniqueur ni attaché de presse. Donc, vous devez faire voir que moi, je suis trop proche ici, là, azate. Dit surtout, tu as luka musala, pembeni ici, là, na nenge oto kwa kana musika. Ceux qui peut-être ba musu ozo chance ko kuta na sila ko zobe formation ou artiste SB, eza chance na bango. Mais moi, en tant que mopanzi sango, j'ai dit na lobaka kaka o nga na yo kaka na baninga et puis na vérifier si c'est vrai ou faux. Donc voilà, merci beaucoup na maman Chantal et ainsi que maman Bobette Abakouk au à niveau à Paris, bo pesa ngai tonto irano ba conseil et na bossa na rapenta mingi mingi maman Françoise aussi, maman Françoise na niveau ya Angola. Maman Françoise na pesi pe bambote belé, maman Kanik Kati na pesi bambote et boza vraiment ebelé o bozo joata na bino ya kolanda tonton Irano. Deuxième point na ko koloba ezali na sens ya faisabilité SB. Je crois que ça la peut mon émission belé to senga pelo kongo zonga maison kaka te kino lelo. J'ai vraiment besoin ya koyebisa mams ou soit ya koyebisa babakouk que tozongisa 15 minutes ou ya communication ya artiste avec sa public ou soit son public tout le monde en généralité parce que ezalaki eloko moko bien ya komona artiste azo communiquer ou soit azo présenter film na ye ou soit rôle na ye na kati ya SB, c'est déjà bien. Ezalaki eloko moko ya bien oyo et ben ça moi beauté par rapport au film ils ont fait partie car on a gardé le film donc c'était bon
ngana kosenga même mams azongisela biso 15 minutes et pour ne pas créer encore de polémiques, mais pour nous ça mosala bien et surtout pour la beauté aussi et vous allez le remonter bien toyeba moto na moto rôle na ye nenga zo défendre et puis nenga ko défendre plutôt to lo ba ke nenga ko défendre parce que surtout bi nenga zo défendre c'est comme si ça na déroulement un film tandis que to ça jamais na temps au film et ça na kata déroulement donc ça sera mieux to ça zongi ça sous 15 minutes il y a baptiste et vous allez le remonter bien parce que ba ndeko mususu ba bengi ngai ba tuni pe ngai. Parce que tant que les gens ont il y a beaucoup de gens qui vont respecter Bisso, Bazoka, Makanisia Kolobake, Bisso n'est pas la bouche autorisée de Sina. Tandis que, on peut dire vrai ou faux, parce que le message de la rabino, communication, tout ça, ce que ça n'a pas malamu, nous avons en considération à rejoindre, dans mon thème, non, si la loba qui bout. Tandis que c'est Tonton Yano qui parle. Mais si on peut te le dire, dans le sens négatif, vous ne pouvez pas croire que c'est si par exemple, tu as dit que non, même si tu as dit que ça et tout ça, heureusement, c'était déjà passé au Torolobake. Parce que c'était déjà trop. Et voilà. Donc, tant que tu il faut savoir communiquer, il faut ébanir aux Zoloba. Même si on a une information dans la société. Parce que nous avons aussi beaucoup de difficultés et recevoir vraie information dans la source. Mais par rapport aux réseaux sociaux, et c'est là où il permettra de l'analyse par rapport à fait dans les réseaux sociaux. Donc je dirais, comme information déjà, Bandego Obazo s'inquiéter na Nicolas Poussana, depuis le film il y a un acte inavouable. Ça fait au moins 9 jours déjà. Oyo toza na film était na kati ya SB. Bon à la patient, j'ai vu des postages déjà hier, il y avait déjà un tournage au lieu au rendez-vous et aujourd'hui encore mardi, il y a des tournages qui se font déjà dans la SB. Si tout va bien peut-être avant semaine ici là toujours déjà film na biso ya sika parce que boyebi SB et travaillera en cheval, il y a les abakouk. Il y a SB, il y a beaucoup de choses à faire et ce qui a conseillé pour soutenir Nabato Bazo Senga Biso évolution et SB Nangamu ya maison mais et ça va que vitesse ezonga n'ezaka kala vitesse vraiment ezonga parce que dans ce monde c'est comme si les abakouk ils ont mené Biso te dans sens ya kokabula mais ils ont mené SB maison mère dans sens ya vitesse ya ba film au monde peut-être les abakouk ou pampan 2, 3, 4 jours après, film est côté. 2, 3, 4 jours, film est côté. Tandis que dans SB, maison mère, au moins une semaine, tantôt plutôt moi, 10 jours, 2 semaines, et ça la peine bien. Et ça tarde vraiment. Ils ont diminué l'audience, ils ont diminué la vitesse. Moi, je dirais à l'équipe technique, il y a SB, maison mère, ça la bien fort, la vitesse, la rapidité, et ça la bien, et surtout, et pourquoi pas, je dirais, il y a des films à la fois, des tournages, pas déjà na boîte, tant que eux aussi la malamoko pour et ça va retarder. Donc c'est ça, eux comme deuxième point, na linga qui ko toucher makasi na ngambu il y a SB. En tout cas, vous allez connecter, brancher na clé média télévision tolobaki awande et siko bourgeois ba nouvelle ya SB. Malgré tout, nous ne sommes pas informés. Na boîte, mais il faut communiquer, il faut informer. La façon auto comme et souci beaucoup plus na auto lingi n'engue SB et fonctionner. Maman moko musu so benga kingai, je dirais papa, voilà un papa. Wa benga ngalo bino nyoso bozandenge moko. Bino nyoso bozandenge moko, mutolongola ko kabula azate et bino tout bozanga bino ba seigneur de troubles et tout ça. Bon, ils ont réflexion à papa, ils ont réflexion à eux, ils ont observateur, ils ont atteint autant la biso. Non, moi je ne suis pas avec eux, tout ça, non. Moutaze Estrazate. Ma peine à ma benanga, mais au moins na lingi, tout me kobongisa. Surtout, tout au 2026, où ils ont berère, où ils ont mabé. Ce qu'ils ont pendant le coso et un bongo. Il y a que acteurs, tout actrice soit fait un bongo pendant le bilaye. Bande kobo ça avec modération.
soutenir quelqu'un est synonyme ya robot et sabaninga te. Pour muto robot ya rapé mbongo na samu yo azati. Likambo to robeta c'était oui, mais to yeba pe que mbongo mutu tout azara faible devant mbongo. Muto ko ba ke ngazara faible devant mbongo. Oui, ba goloba, mais en généralité mutu nyonso azana faible devant mbongo. Donc mutu ko zwa kaka mbongo, mais faut yeba ke tango zo ko zwa le meilleur ya mndeko ko lukate o détruire baninga mususu. Parce que eloko wana ndezo sala séparation na kati ya SB, eloko wana ndezo nge kabula ba oyo na ba oyo tout ça ezelo kwa malamu te. Voilà moi muke réponse na kwa kopesa na papa na biso Abakuk walobaki ke bino nyonso bozandenge moko soki yo pe ba corrompre yo na mutu artiste moko to mwana mwasi moko na SB OK na oka lokwa baninga osaka lokwa baninga ngana lobi na osala ngolo kwa baninga te mena kozwa lo meya parce que mbongo baboya raté mena koya te pona boma baninga po bango nde baza na valeur te non na ko soutenir parce que d'après tout baza bana ya SB faut to tombola bango so to kotombola bango te ba kotombola bango ba kozala te boyebi na kati ya ndako nyonso même na musique toyebi yango même quartier la te ezali ko fonctionner na stratégie wana omona ke artiste nyonso aza na kati ya quartier latin aza na kombo ndenge tolobaka ke bamusicien mosusu baza na kati ya orchestre baza na bango tobengaka bango soki babote soki ya maquillage soki bandenge nini so tobengaka baprésentation mo babengaka so bana popi boye donc bamosusu baza na salaka ndenge oko te mais ayaka na ye kaka pot de fleur voilà bapot de fleur mais tandis que na SB tozalaka na bapot de fleur te toza na baartiste oyo bango nyonso batravaillaka bakotaka na mozinga ya film et surtout batravaillaka fort. Ça veut dire que c'était important totombola bango parce que baza ya biso moko toboyi baartiste ya pot de fleur asalaka eloko te mais bapesaki barola makasi tolobaki na sens ya kotombola bango et tosui mpe baleson tokotombolaka bitombola tombola te parce que tout excès nous baloba na lopoto. Voilà, merci beaucoup à Maman Elimbizi, encore une fois hymne national, la mère des opprimés, Maman Zozona End, Maman Oyatika Oya Yete, et Maman Malamu, Maman Mokoboye, très sympa, ça va toujours na conseiller biso, na hotel Sabiso, ndenge mabezo okende. Voilà, tozonga na ngambu kaka ya ba production, tout le monde déjà nouveau film ezawana o eza en préparatif, tout le monde Tonto Gesho, tout le monde Naomi Loko encore une fois, tout le monde Bambino, tout le monde Léance, tout le monde Grâce, et sali bien, et sali vraiment bien makasi. Na linga na zongo mo muke li sola Grâce, ba tozo kama Grâce. Na yebite hein, ba tozo mo na Grâce fit aloko ande kwa lelo to actrice ya lelo. Et je dirais que grâce à cette actrice Oyo, Abali Moussala théâtre et l'élote, à Zutanaye au cinéma, si peut-être l'élo, si la PC chance au mams à Kangamite Mate pour Nabananaye, boye bango que ils ont la force ya SB. Tobeta li solo bande rebelle ba ya na SB. Tobeta li solo tel que Michou, auta pa dinana. Tobeta li solo ya bande rebelle ba ya pembe na mams. Et tel que Chiquito aussi, Chiquito a ça la théâtre et le lot. Bah, comme on a Chiquito, bah, on a le lot Chiquito, mais boy, bah, son bah, sur date, temboula, Chiquito a bandit théâtre au nimate. Donc, ça veut dire que collègue a fait une étoile, collègue a fait une aura, et ça a un cas à bongo. Il y a une réponse de Negomoko Bolelo, bon, on a dit que grâce à jouer bien un film, aux gens top, aux gens l'icolo, tout ça, grâce à jouer déjà bien, grâce à bandit théâtre et le lot. C'est là qui prouve que ce qu'on a maboko ya mutu malamu okangela mutu motema te. Na repesa bino exemple moko simple. Bande ko belé basala ba chaîne YouTube oyo pe bankadra batu to mona bango place moko te ba pesa batu chance. Et belé to yebi to beta masolo na bango na mikoleleka. Ba pesa baninga chance te. Lelo so to beta lisola Jérémy Chaban. Jérémy Chaban to yebi azara quelque part. S'il faut éclaircir, Jérémy Chaban a une belle production. En tant que comédien, il y a Papa Lombe dans le groupe Simba. Mais épanouissement, Jérémy Chaban a dérangé. Tout le monde a battu belle basala de pas na belle production dit peut-être il y a ba société na bango ba créer.
Pourquoi pas si là ça on a SB lelo to bete lisola Michou Michou zo kene ba voyage na ya zo sala Michou zo sala ba activité na ngambo ya chaîne na ye. Est-ce que besoin mon les déranger SB nulle part pour dire que si la kangela moto motema te si la zara rancunière te si la zara hypocrite te nenga zara na Michou avant à sa la chaîne YouTube azana ye kino lelo nenga za na chaîne YouTube et que ça de même na Naomi Lokwa Bambino et les autres. Donc pour dire que batu o bazolinga koya ko kabula SB na bana na ye ba sa l'erreur bazo lukande soki pe bino bande ko na biso basi boza vraiment sage boye ba ke ba lukande ba détruire carrière na bino parce que si la rotika la aussi la te si la rozala ka si la SB ko koya ka pété par contre kutu ba chaîne zo ba kisamara kaka parce que musale zo senga ye makambo ebele oyo na chaîne moko mibale ko simba te et au senga kuta multiplier sur la chaîne YouTube pour à l'aise à équilibrer ma vision nyonso ya zana mo besoin mais na bino ba o bozo linga pe lelo ba mo na bino bato bon moi te que so bandi ba démarche moko boye na kombo na bino so de tout carrière na bino directement vous me ba beta li solo no na ndenga malamu ke baba no beta li solo no na ndenga mabe pepe pembeni ya sila en tout cas pour viser lelo ko wana ba ne ko bo pesa raison ça la carrière na yo ça la parcours na yo na ndenga kimia sans peut-être ba beta li solo ma bien na kombo sila e kozala elo moko ya malamu makasi voilà donc na lobi yango sila atikala kokangela moto motema te il y a des chaînes YouTube créées na kati ya SB où ils ont existé ti lelo oyo et pénaliser SB te et créer un peu problème te toyebi bato ba mi bendango ba memango lokwa ba problème basali ah le roi ya sali ya chaîne bo seke akokoma rival nanga toyeba pe toyoka décor ilonga awa boyebi lisolo décor ilonga Lisa Diasula boyebi lisolo il y a beaucoup de gens Déborah il y a beaucoup de gens oh boyebi que dit peut-être la chaîne YouTube dans a créé et créer un problème dit peut-être qu'on jouer quelque part et créer un problème alors tous on a SB tous on a mentalité tous qui on a débit Otolobaki que si là ou rien parce que j'ai vu tout le monde commenter na ba émission kolobaki si là ou rien boloba bolemba bisoka na mams voilà ça c'est bien ça ce sont des fanatiques autobien fidèles au poste au mams salobaki boza awa boza babaku oyangai il faut pas s'agiter il faut pas toya quand on a mambo seleki pour na kolobaki te bozo bomilaka si la musala oui merci beaucoup à tout le monde. Bozo pesa SB chance, bozo pesa ngo confiance na ba produit na lobaki na masolo ya SB toroya kaka te pona ba matière mais mingi to songa na masolo ezobeta makata filme. Na masolo ezobeta makata filme boko excusez nga muke nazo banda masolo ya filme na oezo banda na SB parce que un acte inavouable n'a vraiment temps il y a consommer complètement pourquoi parce que boyebi ba matière yaki na désordre il fallait nécessairement qu'on intervenir et bandit lelote ba matière yo tolo besali 3 4 5 jours et bandit depuis semaine coulée il y avait toujours des infos des fausses informations au yaki pour nous déstabiliser alors il fallait nécessairement qu'on ait na 4 frontières pour nous garder frontière na biso ezala très à l'aise tobo ya bayini bakota pour pas détruire tala ba musu bazolo ba ote nangambu wana kuna kimia ezali biso na biso to poto na tobomi musala non tobomi SBT ba problème il fallait peine quelque part ebima to ba qui est vrai qui est faux ngana oyebi c'est no clair ba ndeko musu bazolo ba ke bozo poto na bino non il fallait quelque part maramo pe bima to ba nani otoko kolia na bango. Si par exemple Mambo est bimakité, qui peut croire que Nani a koko zala nani a koko zala nani? Il fallait pas qu'il bima. Au lieu qu'on a un doki banda kala, mais au lieu qu'on a un doki mutako pour monter le lobby yewana. Donc on ne compte pas très attention à Mamoussou. L'hypocrisie est na place c'était Mambo parce que il faut rechaler sur le golalisou. Il faut vraiment rechaler sur le golalisou parce que ne baloba na lingala ya bayanke
Kidiba Kolo. Tout ça qui très Kidiba, bêtise et kotaki, tu peux ce qui a tiré ma mobile. Ah, le lobo, tu fais misu. Mais quand tu as la conférence, la salle appelle moi conférence à 3 ou 4 personnes, sur au vent de la soukimia. Je crois que le lobo, ma voix, c'est Zangatina, n'a pas appel conférence, il y a beau salité, il y a bon tabac, et aussi là. Parce que mingi bayaki na maseki ya marambo aya yoki awa aya koto à contredire aya compliquer koto tout ça pour créer des problèmes pour déstabiliser SB. Il fallait ezalabo. Il fallait ezalabo. On se sentir lésé, on a dérangé par rapport à dire en tout cas ils ont concerné. Ngana lebi na lobby en bien na sepeli na marambo elegi il fallait to yeba to démasquer mutu na moto. To yeba batu nini o to zo vana na bango pe to zakana bango. Fala merci, toke na biso na rochité, nga na lobby très clair que nazo za la film sika, pona yeba ndenge nini na robanango et dès le début kino suka, j'ai fait des critiques techniques tina suka, na lobby technique na niveau ya ko jouer bandeko. S'il faut applaudir, na ko applaudir, s'il faut critiquer, il faut critiquer parce que ça pour l'avancement et biso. Tout le bateau qui était toute vérité n'est pas bonne à dire non. Émission aux intitulée Masolo SB. Alors, ceux qui ne comprennent pas si Libaku, ou soit à jouer ma bé, ou soit à jouer bien ton roloba. S'il faut applaudir, tu vas applaudir. S'il faut critiquer, tu vas critiquer. Et ça pour l'avancement de l'Abisso. Parce que même si il y a danger, là, je ne suis pas danger. Je ne suis pas en danger, mais tout le monde a faible. Il y a beaucoup des artistes dans SB qui jouent à danger, mais tu as appelé M. le Sona dans mon pays. Ça revient bien. Baza est belé. Bazali est belé. Tu peux faire exemple le roi Bawa, Awa par exemple. Mais quand on a eu le bagage Awa, je vois bien té. Alors tu as une liste de rotanga bakombote, na sengi na biso nyonso. Merci na disponibilité pour pesa biso na émission Oyo Masolo ya SB toujours sur Clé Média Télévision. Contactez-nous sur plus 243 97 66 22 475. Tozalawana pour lober l'activité na yo. Okutana pourquoi peut-être soki ya lober ali, tozalawana toujours pour communiquer et vous allez bien. Bye bye. Kana bilila kaya weo papa na ngai akitaka salaka pa mimoni sakae boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme ngai na telela moto mokili deo ngai na telela kanzambeo soki na teleli papa lobi pakoki kukufa soki na teleli mama lobi makasi ekosila soki na taleli baninga suka suka bako décevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelela kabande ko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya yeso bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Flat Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.